MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La mi fambo tenza mapambolela ngai bino to clôturer na masolo ya basantu na video oyo. Kande na ibisa bino pose za ipenza to kotisela bino ba dossier ya basantu lelo ata 10 mais dommage faute de temps. Parce que na ba mamso ça la busy. On sambela nzamba sunga ngai asunga nga penza sunga. Comme ça masolo penze banda kobeta ma basantu bande kona ngai matière en désordre na zonini na tika nini na salo wapi mais bon toza le dimanche o to beta masolo basantu lobi lundi to continuer to sa continuité ya masolo ya basantu parce que na moni faut zo biso 2 jours pour trop de matière basantu boulouye ke ba so la pe kakate très rapidement de gomoko batunie ba question bon ça na pour ça live bon na sala ba live té ouais na sala ba live mais comme c'est une amie c'est un collègue il y a Moussalo tout ça là et puis c'est une bonne personne na se permettait quand même na ça il a eu voice à côté quand même l'émission par rapport à la question à tout naingai atuna mutuna par rapport à Madame Toril na Maman Micheline je crois on a besoin de l'obangote parce qu'il a signé le bien trop et puis question mi balé atuna nga lobby bato bazo tuna pourquoi aux chrétiennes aux pe moyembi mais apparemment aux combattre baninga mususu to ko détruire œuvre ya bato mususu et au bazape ko sela nzambi na répondre que simple pe na mokuse que problème toza nango eza ya infiltration ba faux ba s'infiltrer et du coup il faut dénoncer bango il faut démasquer bango eza mission nzamba pisinga Bible lobby ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais condamnez-les ce ko kanda na bango epa nangeza parce que na participer na maambu na bango te na zui parte non seulement na zui parte na eko exposer bango to fallait na kanga munoko ou soit na salier na bango ou soit na kanga munoko malheureusement na kanga munoko te na ko se compromettre te au fait c'est ça na ebi ke mitema neti baboma boko bomanga te bobongwana bobongwana omoni muto o se retrouver na kata mambo te ane na tina auzana tina o inanga te ata soki arosala mutu alandaka ba mamunanga te pour ne pas dire fan ndenge to lo ba terme wana mais et au déranger était mais soka za mwana penza ya père ya notre père et que azana souci ya musala nzambe ecclesia na nkolo ya ozo le kapezo salema en tout cas aozala pour attends 100% te ma osepela nzama pambola basel na nzambe nyonso oyo bakomelanga inbox pour m'encourager ma sœur continue tu dois t'attendre na maambozo kutana nango vent contraire mais sinon nous sommes là pour te soutenir nous intercédons pour toi thank you Ozana au fait c'est ça j'ai quand même des gens oyo balinga nzambe na ndinga solo pe o ba défendre évangile o baza tout ça ba même moral malgré ba s'afficher na ba commentaire te to pe ba lo baraté mais ils me soutiennent merci à vous un grand merci bande on a rechuté na eloko oyo avant faisant Biblia avant to clore to pe na lisolo suka ya basanto il ne reste que 5 minutes pour le baramingi et na lobisa ibino so lingi o vidéo ke mbango doublé to pe triplé na droite na yo okoyi ko accélérer vitesse bandeko je crois bato belé bomoni pe bozo mona eloko ndenge nini baza ko sakana to binga ngo bongo ko sakana na basali ya nzambe o to binga basali ya nzambe neti bitendi ba jouer bomoni ba jouer ba binisaka ba jouer mo ba binisaka boye na ba nini na banzete na basinga to yebi yango non precious pass me my bible please ba binisaka wana
Bah, sakana na serviteur de Dieu, je crois, bon, mon yango ebele. Surtout pasteur Marcelo. Pasteur Moïse Mbiye. Bangonde penza bazo mona pasi mikolo. Yeah, but mine is almost have to charge. Give it to me. Plug yours for a few minutes. Ba mona makambo mikolo. Tango dansi ya tango kocha wa ute ko bima bomona yeno. Bachi ba ngomi balena na zubi na koleka muninga. Na bona chango awa parce que esanga bien te. Epesa na pasi na soni na mawa. Ba pozo poster pour son partout bozo monango na ba Facebook na ba TikTok. Lobi ba tindenga vidéo ya moi c'est passé à Marcelo. Ba sali pe lo mo andengwana soni humiliation mawa pasi mabe. Je crois maman na ba na ba commentaire bobika ba chrétien de bazala. Give it to me, give me the phone. I need it. The Samsung. Plug yours, I said. Mon gars, ba komara, mais pourquoi vous respectez la salle en Zambie? Vraiment, c'est pas bien. Pourquoi vous faites ça? On va bini, ça va surtout passer ma soeur mon makambo. Ba ko bini ça y est, bazo bini ça y est. Moi si na bazo salé makambo. Momo kutu ko lobate. C'est mec national. Moi si il y a Marcelo place à vendre la aloba penda en tout cas ne batu babala na bango mais ba semi ko yanga to pe mboko ngana ko bale loyo la famille bande on a bande loba so botangi na Malachi 1 na verset 6 lisez à la maison faute de temps et ou soit bato batanga la Bible pour comprendre que Dieu, on les craint. Nzambe, babanga kai, parce qu'à Nzambe. Alors, serviteur de Dieu, Mosale Nzambe, étant serviteur de Dieu, donc, azo représenter Nzambe, to paso porter Nzambe kasinae, babanga kai pe. Parce que le fait qu'azan Nzambe, ok, azo inspiré crainte wana na batu. Ba o respecter. Il faut respect ça. Et du coup, so bon moni mosala Nzambe. Azo inspiré sous crainte. Ba bo bange soute, ba komo sakanela ye. C'est que Nzamba zawana soute. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs zana immunité, je crois, yangwana mo ango. A bénéficier kana protection moko. Et oyoke na mboko yaza aza intouchable. Soyi likambo bana to reporter le boko likolo na été. Il faut ba longola nano protection to pe loko wana. Et nous c'est comme ça dans le monde. Dans la Bible nous sommes dans le monde mais nous sommes pas du monde. Toza ba représentant ya Nzambe. Toza ba ambassadeur ya Christ. Le loba ndeko komona ce qui se passe na toile na réseaux sociaux nde bako sakana le basala Nzambe bako banga su bangote. Il faut interpeller basala Nzambe, za message moko Nzambe azopesa ba omena ebite so ba comprendre ngo. Il faut interpeller l'église ba chrétien mais apparemment nde ba comprendre te. Et comme Dieu n'y est plus, alongo le lokoana. Ambassadeur sobo simbi ezara mama na violation infraction ko sakanate et ko déclencher guerre et ko créer ba mama ba problème donc je crois bato ba yebi loi ba yebi marambu na oloba et du coup on touche au serviteur ya mon Bible zoloba ne touchez pas aux joints mais le loba simba ba oin et lo mo ezo salemate na peut-être so ba comprendre ba o sakana na ba oin et lo mo ezo salemate au finga ba oin et l'eau moi ça le matin pourquoi parce que ba déloger Nzambe Nzamba longwa kenda et ça passe et ça ma cher serviteur de Dieu repentez-vous besoin Nzambe na mitema et le bata mama gerda l'église devient faible et ridicule or il est écrit c'est par l'église que les autorités et les dominations connaîtrons la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans la sagesse infiniment de Dieu, nous voyons la toute-puissance de Dieu. La manifestation de Nzambe na Bonzambe na Enyonso.
Il y a so simbi ambassadeur aux problème. So simbi mosala nzambe wana nzambe, tu auras des très sérieux problèmes. Aujourd'hui, bako sera basala nzambe lo ezo salema te. Pourquoi? Parce que nzambe aza souté. Ete ya basali nzambe. La famille n'a méga pour enrichir penser dans moke, il y a tellement la joie qui traîne pour introduire dans autre chose. Dans autre que Dieu on les craint et l'homme de Dieu représente Dieu. Ce qui veut dire l'homme de Dieu aussi on les craint. Ce qui nzambe ba obange soute c'est ka nzambe te. So mosala nzambe ba obanga e soute c'est que nzambe za suna été. N'a peut se comprendre. Ou encore c'est que nzambe za na été. Un homme de Dieu inspire la crainte parce que Dieu inspire la crainte. Tobenga basala nzambe banganga nzambe nganga toyebi banganga nganga kisi basala nete babanga ke parce que aza nganga doso meki na ye aza na milimo ozwa makambo na peut se comprendre basango babenga bango banganga nzambe. Peu importe ce que les gens peuvent dire, non, ils sont dans les faux machins, mais bazalaka banganga nzambe. Et tout nganga, azara sacré. Yaso simbi sango ozwa makambo. N'habite sous pour comprendre. Et ça, illustration, mon na olingana, mais que vous expliquez, bah comprendre. On va blague pas en pambo, basala ba serviteur, soi-disant serviteur de Dieu, ou yabiso. Tala o mekangote na banganga misusu parce que nzambe na ye ako se manifester pas ako agir. Na Bible batu basimba basali nzambe bazwa makambo ezala na ancien ezala na nouveau testament pour na yoka batu non nous sommes au temps de la grâce. Non. Les dieux de l'ancienne alliance, c'est aussi les dieux de la nouvelle alliance. Ba adolescent ba se moka na Élysée, chauve monde. Na kanda la kela ba omabe. Ba lou soki ba ours, ba bima na zamba ba boma bango. Ah na olo bateke, na ola kisaba na olo bana batute ke non. Mosala nzambe, il faut abomaka batute, non, je dis pas ça. Hein? Na o passer message moko. La nouvelle alliance bato ba meka ko sakana na basala nzambe to pe na sacré bazo makambo la témoignage Jésus belé un jour ils avaient Paul ou Pierre à Otea je crois qu'ils Paul nana omara avec le Simon le magicien o mutu mo azali na ba jema be azo ya panaye bazo teya batu ye azo sa ba jema be na molimo aluka divertir bato endircir mitema bato mosala nzambe atala ebisi yo ba blague pa mpo mozo sala pendant un temps tu ne verras plus le soleil aroma aveugle nzambe betaka basala na mosala nzambe te so mon mosala nzambe comme sakana na ye c'est qu'il y a un souci. C'est un message que Dieu est en train de donner à l'église, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Mais na habité ebele ba ebi na bango ba comprendre mais ba sa sembla ba beta kara nzambe ba beta e karate nzambe so a reprocher a bendi matoi a lobby ozo kakate na suka nango ba conséquences ezalaka année oyo tu connais des bien na pesa message. Dieu va continuer à exposer ba faux. Nous va continuer à étaler. Bon, on salité bi malibanda. On les salité zo bi malibanda. Na bona rappeler ba blo mi suso ya ko ma ote o moni. Mais bato bana mi so mona ba o mona. Mato ya yoka bazo yoka. Bien que ba envoûté ba aveuglé na ba sourd ba zali. O ba comprendre l'autre malheureusement pour eux. Isaïe loba ki ba ozana mi so tala ba o mona te mato ya yoka ba so solate. Nzamba va passer message. Bako saka na mosala nzambe te tina ba niveau oya ba mambo to monde. Butande basali passer Marcelo. Akebetsa tatu ya mwasine na motema ba chevie quadra
Aïbesa tatouage maman si. Les gens se moquent. Bon, c'est que. Bon, mon bobini, ça va, on a babilo, quoi, yabanini. Si tango, kotia, on va passer ma cela, je vais te bon. Il y a un moment où tu peux le battre. Qui tourne. C'est un message que Dieu est en train de vous passer. Chers serviteurs de Dieu, revenez à Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Arrêtez de faire la sourde oreille. Basala bras de fer nanzambete. Nzamba teti koleka mututu. Nzamba noko. Aza vrai yanke koleka biso tu. Mawana ekande mutebate la rabiso. Le Seigneur est en train de vous interpeller. Revenez à Dieu. Mon Seigneur nous a inspiré à crainte parce que Dieu on les craint. So mon Seigneur nous a inspiré sur crainte. C'est que problème est là. Nzamba azate. Bandi wonanga. Bon bah ça nous a sakane là au monde réseaux sociaux. Si réellement ils avaient Dieu. Hein? Tout le monde a témoigné. Et puis il y a un comme appelle à niveau il y a banana ndene. Il y a zalaka que non, muto osé. Toi c'est le lo moko. To ki sango. To penzamba kutani nae. Koyoka sango na to kutana na oloba teke wa kufite. Na oloba teke wote kuna suki non. Yana batu bazanga pongi alalite. Ayo senga pardon. Bandeko, to mona ba témoignage ngala mboko naza. Moi j'ai vu des gens oser koya na église. Po ba kota ba sa trouble. Pero le ba combattant. Yana batu ba kuma ba impuissant. Tala ya sangote to mona na miso. Muto ya penda luka pasteur banda yaki. Ti butu qu'il te silba 23h. Papa bolimbisi na mamu na salaki. Banda kaka mukolo to yaka na lala asute. Bondela pona ngai. Papa bolimbisi. Banda ka mukolo wana na telema asu mobilité. Tala basana mosala nzambete. Basana na nzambete. Bo yoka batete kanda nzambe ya malembe. Bino depuis 10 ans passé to ba bino ba defade ba finga bino ba defade ti lelo ba bebenga bino ba defade et continuera ndengona ba ba ya wa voyou en ventire mankioniste sko nzambo ya bino wana au défendre bino moko nini au justifier bino moko nini au lobela bino ko justifier ba bundele bino moko nini parce que mosala nzamba solo ato boye lelo lobi onzima e na obeta tolote. Mais si Dieu m'a appelé moi, je l'ai dit devant les médias. Bonsoir, image au bomba. Bonsoir, morceau au bokata. Gardez ça dans vos archives. Il y a des gens qui sont en train de m'insulter, dans le vrai sens du mot insulter. Prière n'a pas nzambezakara, Seigneur, qu'il sache que tu es Dieu et que moi je suis ta servante. Mais je crois, 2 ans est belé. À ta témoignage, moko, mi baleto misato ekoya. Et bah tout surtout bah, se permettant de m'insulter en public. So bo looking en privé, je vous demanderai de rentrer en public. J'étais ba matelaka et on ba kitelaka. Loba ke nzamba ebingati. So nzamba ebingati problème te. Bon ba ofingo bo ofinganga. Ko se moke nanga et a problème te. So ki kaka na s'improviser. Na ka ndenge mo na ba onyo so bo mesana ko sakanela. Que Dieu soit loué. Il y a problème. Mais si je suis exception, si je suis de Dieu, si c'est le Seigneur qui m'a envoyé par rapport à ce que j'ai fait, je vous dis, un an est belé. Bokanga malobo, bokata, bobomba. Bozongi selanga opre inane yeboye bisanga mère tama mbolobaki et là tinzotote. Soki nzamba benganga. Ma mbona oloba na bino siko e lata nzoto. Pona chite bandeko. Bon ba période ba réveil bandaki oui ba nguma mo ba bazali na wa ba kosambela bandeko veille de prière tata moko abengisa ba soda ba beta pasteur fimbu na miso bandimi talaka fimbu pasteur bina yamaki yamanga alela na miso bandimi ba fia kola et tata moko nini o azo sala makelele ya kola la pongite ntonde tatana zayo kiste misala. Vous savez ce qui s'est passé? Il était en forme, en bonne santé. Tala mutamuna na mwambongo. Ezara na butu po ba ve ezara na butu non. Ba kata ve ba sambela te. Le lendemain matin, le vieux a fait une crise. Ba kene no hôpital a kufa. Tala ba sakana na nzambe te ba sakana mosala nzambe te ba sakana na église te.
Nous vivons les temps, l'époque d'Élie. Oh, bah faux, bah bal, bah ça tellement ébélé contre bah vrai. Mais faut nzamba sola ya nola na moto. Pour mokile banga ki nzamba zali. Mosala nzambe mo bakanga ye, bakosele makambo. Akenda ko samba, muto fala sambisa ya oko sambisa te. Aotala ya lobi na ebitana bandela. Nzamba bisi David. Après yo moi no Salomon va na trône. Soka landi atamboli neti yote. J'utiliserai des hommes comme des fouets. Bazongisi na nzela. Basala nzambe lelo babandaki na nzambe. Ebele babandaki na nzambe. Lelo basu na nzambe te. Et comme Dieu est amour, azo utiliser ba voix et moyens sur pozongisa na nzela. Mais mingi baosa sourd d'oreille, baosa bras de fer. Baosa semblant de ba yoka tondi ba monate. Ba pagano bomoni ba ko finga, ba ko vilipande ba serviteur de Dieu. Ko sala ba émission na ba réseaux sociaux. Des fois ça soni ma wapasi. Ko sala na ba serviteur de Dieu, ko tshara bango ba emoji ko sala soki nini ko bini saka bango ko. Eza langage ya Nzambe. So bozongisi Yesu na mitema. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps? À chaque fois Israël a rotika Nzambe, le Seigneur utilisait les païens. Ba beta kabango. Wana so ba niki Israël nkuba. Israël a ça sans force. Defenseless. Prise à souka. Isaka bakelela Nzambe, Nzambe, Nzambe. Vous savez ce que Dieu faisait? So ika Israël à revenir. Parce qu'il est écrit revenez à moi, je reviendrai à vous. Nzambe a récupéré ba ouais, ya niki ba païen. C'est comme ça que ça s'est passé. Chers serviteurs de Dieu, bozongela Nzambe. Nzamba oloba na bino na ba forme nyonso me bozo kate. Quelques semaines passées, je parlais avec un bien-aimé. Mon sale Nzambe moko na Belgique. Aipsinga grande dame, deni na sandope sanga kanda moko. De pona ngani tika Nzamba beta ya bomai. Mais un jour j'ai prié, le Seigneur me dira aza mal nécessaire. Tikaye. De type pétage abanda ko loba marambo mususu to yebarate. Parce que muto afungola batu misu na masolo manki onezara deni lesi. Manki one banda tongo biso nete osutuka. Le Seigneur l'a utilisé pour na bien l'église. Mais il m'a repé foison et l'ensemble parce que avant Bela a eu un message qui devait se repentir. Et aujourd'hui, tout semble la ranzamba simba moté manaï. Azongi l'ensemble. C'est ça, il y a un temps pour tout. Nzamba songa biso. Nzambo ke la biso mawa. Basala Nzambe. Revenez à Dieu. Peuple de Dieu, priez pour les serviteurs de Dieu. Qui sait, il y a ta Bible. Ata ba onyon sauté. Même un faible reste barosala. Autant sous barotika comme témoignage. Quant à moi, dans un messager Nzambe, c'est vrai, tout le monde ne va pas m'accepter. Mais ça n'a pas de destiné c'est que moi je vais vous demander, na présence na na longwate, na bunganzelate, qui me garde auprès de lui et qu'il me protège, c'est tout ce que j'ai besoin. Mbongo, nini, ekoyasima. Ouais, obistan ozala Nzambe. Rozanga sikoyo, na tongo na poko rozwa na yo. Ya omoni David azoloba. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai vu aucun fils abandonné. Ni sa posséder mandé à son père. Et l'ennemi ne sera pas content de moi. C'est tout à fait normal. Malheureusement, il était bazungolo au sosola. Esaïe azoloba rozanami so otala ba omonate ba mateur oyoka ba sosolate. Mais je prie que ce soit pas ton cas. Nzamba fungolo misu. Na kumisa Nzambe na moni message moko lelo wa hier. Yamba liboso tende au moins komelinga bi grande dame na ndo sepela na mambo note. Ba émission de bando pianga kanda mena au moins sepela na ba message na yo. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les amis, je suis pas parfaite na amutu. Mes prières na mi konyo se pas na Nzambe zelara. Ah bon la ba faiblesse na force.
naza sija scandale te. C'est vrai bat barolo ba mabe ponanga. Mais va kutana mabe wana te. Bat baroko c'est la makambo parce que c'est inévitable lorsqu'on sert Dieu. Bible lobiango. Ba ko c'est la bino makambo na kombo na ngai. Ekoya. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, soit ba ko c'est le makambo, il va te justifier tôt ou tard. C'est ça. Priez que le Seigneur me préserve. Nasuka na nzela te. Crainte na ngezaka yangwana. Mais na bikenda mo bombanga ko batelanga parce que pour ça na eza to bungate. Mais to bika. Nzama songa biso. Nzama batela biso. Serviteur de Dieu. Bozongela Nzambe. Ebele eloko esala bango ta mususu. Aotala ngai na modèle bat baebeli ngai après lobi na nzuluka après lobi eza non Nzambe elo na linga Nzambe quand de Bible lobi fait grâce aux humbles limité et précède la gloire so mikiti si tôt ou tard otombola restauration c'est vrai ils aura temps ça dépend de Dieu ndenga osepela osale lango mais so ozongeli Nzambe tombolaka ouais nalinga banzembo frère oyo et on a yebisaka tant on a sala ba émission moisi matuta na lobara na ye bato musu basimba kisi bato musu bapengwa mais yote parce que c'est une particularité ces frères non seulement ils chantent bien mais ça ba message na ba thème moko fort alobi oye bebeli na mabuko bango ne pa Nzambe eko bonga oye silanga la utakala oye silanga la utakala soki koti ngolu ekoki kozwa lupemba olembana nini okoka te wapi yesu l'hôpital ezanga transféré na bo Nzambe na yo yebi complication te Nzambe asunga biso Nzambe batela biso au fait c'est ça. Les amis, que Dieu vous bénisse. To clôturer le lot awa na masolo ba santo me ba dossier za ebele ya kafu opene ning sara mi chopo wana oyo mata diable mafuta to ça continuité lobby oui to ça continuité lobby c'était la semaine passée vidéo mo ya Ntomana nyoyo a dédié l'année 2023 à Ange Michael. Ningisi, réseaux sociaux et les anges et Batindele Ngango. C'était pour venir à cette analyse, non, le mais ouf, dommage temps. Ouais, là, il est 23h. Hein. Ouais. Tout seul en Zambie. C'est ça l'évangélisation. Et c'est mon ami Zaga qui. Nzamba pour ngai. Ouais. So Nzamba na kanda na 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 kimia te na za leste. So Nzamba silikelo na okotelo. Mais so Nzamba zana yo te wana ata li fait le siliki et tomboki. Na bi pasteur moi dans le bar même si les diables est devenu 1000 fois diable. Les démons 1000 fois démons. Nga le bar même si les diables est devenu infiniment diable. Ses agents et ses démons infiniment démons. Et l'autre Nzamba zali. En fait, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, continuez ma solo basan tout lobby. Il y a kafu. Oh, bolinga wana. Na oboa kanda buda tongo. Msuna poko sona okoka. Lobby kayu Lobby kayu. Ba lobby na ngao ngana o luka bambongo Est-ce que nous payons un bon Est-ce que nous payons un bon Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous aime. Pour ça, on l'a la mais ouais, je suis athée. Je suis athée. Merci, à plus. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika,
mafuta ya sika.